Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko oyo sili kotiela biso nzambe apambola yo. Bandeko babolingo kaka ndenge tolobaki na bino ete lelo tokolobela bino ba makambo mwa mingi oyo etali mboka na biso Congo pe oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Kasi liboso ete tokota na kati na masolo na biso tokoyebisa na bato oyo bazali koloba bilobela mwanza oete papa Roger ndeye wana mama Rosalie ezali kokabusa papa Roger ozali koyoka bozoba na bozoba ezali mawa balobi nini ke yo nde ozali ete ngai mama Rosalie kokamwa mpona kotala ete bakongole bavandi na poto me bazali kaka na baidea bakongole oyo bazali na kati na bavillage oyo ya kati ya kabe ya kamwanga ya solo papa Roger na kati ya kabe ya kamwanga bandeko babolingo wana ezalaki kaka po toyebisa bino ete bilobela mwanza ezali na yango na ntina te po ete babanda koloba makambo banda kala me tobandaki kolanda bango te me soki tolobi ete tolobi po ete toyei komona ete makambo mosusu bazali koloba ezali na yango na ntina te ya kolanda. Bandeko babolingo sikoyo tokoyebisa bino makambo oyo etali ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka ndenge nini tozali koreagir vis-à-vis na bandeko na biso bakongolais oyo tovandi awa pe na kati ya oyo etali politiki ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Bandeko babolingo ezali na bato mosusu toyebi te soki elengi ya kamera soki mpe bazali kolinga mokili bamona bango ezali kokamwisa. Bandeko ezali na bato moko mibale balekaki na chaîne kaka ya bakongole baleki mpona koya koloba ete bango nde bakombata bazali koreagir mpona makambo ya mboka. Me bandeko soki otali ndenge bazali koloba oza komona kaka ete bato oyo experience ata moko eza te. Bandeko yango politiki yango ya Congo tokomi kosangana na yango kaka na boye. Politiki ya Congo yango tokomi kozwa yango kaka lokola neti je moto komona lali ya lamuki soko ayoki kaka posa ya koleka liboso ya kamera aleki mpe alobi makambo ezanga ntina. Soki bolandi intervention ya deux personnes oyo balekaki na chaîne ya bakongole oyo balobi ete bango nde bakombatant na Bruxelles. Bandeko mosusu kuti ya mokuse oyo azali koloba neti moto aza na likukuma makambo kuta alobi to comprendre te. Bandeko na mawa liti yango baza kosala mpona Congo komedi na komedi yango ete to félicité makasi tomoni ete moto wana mpe azali intelligent mpe sage. Ndeko moko na kombo ya Eric oyo abengaki asalaki intervention na ye. Ndeko Eric wana alobi malamu alobi ete lelo bakongole bazali koloba ete tozali kosala lit me okomona bato mosusu bazali koya oyo biso bakombatan me soko tuni lider na bango ayebani te. Bamosusu oyo biso boye lider ayebani te. Bato na bato bazali kobunda mpona ndenge na bango. Bandeko wana nyonso to ezali nini ntango toyebisaka bino ete bato na bato bakoma kosala bagroupe na bango mpona koluka ndenge nini ya kotire bambongo epai ya bakongole bino bokomprenaka te. Mpe bato mosusu basala bagroupe wana mpona nini mpona koluka ndenge nini ke bakonzi ya Congo batia bango ka po ete soki babengisi bango na Congo bazwa lupemba mpe bayeba ndenge nini ya kozwa mwa mike mike. Moto na poto awa azali na stratégie na ye na makambo ndenge azali kobetela ndembo na ye. Bandeko
koyebisa teke bato nyonso bayaka koganga liboso ya tele mboka na biso ekei bazali koganga yango mpona susi ya mboka. Moto na moto azali na stratégie na ye azali kobeta po ete ntango bakonzi ya Congo bakotia eka lobi boyoki ete batindi moto mpo baya koluka ye azwa bokonzi na Congo. Wana ezali stratégie ya bakongole. Moto moko te azali kobunda mpo na mboka. Bandeko, tozali koyebisa bino boye mpona komona ete komedi oyo bakongole bazali na yango ata bato bazali koganga liboso no ndenge ezali wana tozali na minduki kala te. Bandeko, kala te wana ezali nini? Ezali ete réunion moko basalaki basololi bango na bango balobi ete il faut tozala na stratégie sikoyo ya koatake kosala bitumba na ndenge ya media. Kosala bitumba na ndenge ya media yango na boza komona baza koyebisa bato kala te toza kozwa Congo kala te mais kala te. Stratégie na bino esika ezali kosalama ezali koyebana te kaka kala te. Na bato oyo ba ex-phase oyo bazalaki bazoba baignora batindi bango ngulu na kati ya Congo. Yoso mona soda nini baza koloba na ete kende deja kota na mboka zala quelque part minduki ya koya na nsima. Yo mona soda nini we lobi kake kobunda mpo na mboka baza kokende kokotisa yo neti na kati na mutambu mpona koloba ete minduki ya koya na nsima. Bandeko, bomoni ndenge bazali kosakana mpe na basoda ya ex-phase mpona komona kaka ete basoda mosusu basalaka formation ya malonga te. Yango na tolobi ete ntango bakangi bango bomoni ndenge bazali kolela. Ezali pasi mpe mawa bakongole. Pasi pe mawa papa Roger. Bato mingi ndenge bazali wana bazali kovivre kaka na kati na ignorance malgré bavandi na bapoto mais ignorance totale. Vraiment papa Roger loba nanu ignorance totale. Ezali pasi pe mawa. Bandeko, bino bosi bomona ata kutu ndenge balobi ba Egyptien ngo bozali kokumisa ba Tunisien oyo bozali kokumisa. Bino bomona ete bango baza kosala leader azate bango tango bazali kosala lead na bango baza deja na leader na bango mais bino bozali kosala lead moto na moto azali koya na ndenge na ye kaka komona na suka ya lead tango bosomba ba carte bosala boye kosenga kaka bambongo lolombo na lolombo. Bandeko, toyebisaki bino Radio Zumel 1000 bokoloba bokokosa na bino makambo ebele mpona koloba ete bolanda bato wana te mais biso nde tozali kozongisa bino toujours na nzela po ete lokuta esi eleki trop c'est trop. Papa Roger napesi yo maloba.